Congo, Congo ndemboka. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi ya Congo ya nani bozali ebele mbote na bino esika bozolanda biso partout dans le monde, pourquoi pas nakasumbale ça ba congolais au bazan na kati ya mboka na biso bazolanda biso na émission na bino Congo ya nani na chaîne oyo bolingaka mingi Eco Dynamique Télévision, la chaîne, la voix de la diaspora congolaise. Tokoti 2018, Tokoti mbula ya sika, mbula ya défi, mbula ya makambo. Kongo etikali kaka ya Joseph Kabila à la tête du pays. To Congo eza ya opposition ndenge bazoluka ba schéma na bango basa la transition sans Kabila. Eko simba to eko simba te. Nani opposant nani? Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabund, Martin Fayulu, Jean-Bertrand Ewanga, Isewanga, Delice Sanga, to opposant nini a kolongola Joseph Kabila la 2018. Bazana makasi to bazana makasi te. Biloba loba baloba ki mingi année oyo ya 2018 bakokota na Joseph Kabila te. Félix Tshisekedi to komi wapi na transition sans Kabila. Voilà bandeko balandi ezalaki ba campagne oyo ba opposant bande ko sala ndenge Saint-Thomas lobaka o bokomona na 2018 yo wana de président. Est-ce que ba congolais bazana makasi ko benga na Joseph Kabila? Est-ce que ba ko benga ninga na ba marche ndenge ba bimaka ba bimi basali ba marche basuki na nzela na triomphal bazongi na banda nde Joseph Kabila kei tala mituna totuna kaka una pe bata majorité babimisi ba paquet na sima na bango bazalaka na mutu oyo bango o basoutenaka bango tamsubo baka communauté internationale to éviter mais liboso ba tchaka ba policier na armée ba défendre bango bata majorité bazalaka na katikati. Si pour réussir à Joseph Kabila, il faut que les policiers, les militaires, pour atteindre ou bien les gens qui sont na ebo bengana bango. Boyebi villa Kinshasa ndenge komi solo. Papa moko bengi bisalobi ndeko François na émission na tolandaka ngo mingi. Mais ba fulu o bateli ba congolais mikolo yo, ba fulu wana ezali po et dominer ba kinois. Soki bazui projet à la soulèvement balingi ba bima ba revendiquer ba droit na bango so kaka ba yoki solo ba fulu wana moye ba bimezate ba langwe ba bosani makamamboka peso ko tali ba fulu ango ba tchango kana ba point ba coin moko stratégique soko kenet na triomphal ba tela bango poubelle munene pembe na INC ba parti politique wana nyonso wana ya opposition au monde bango nyonso lelo bazana gouvernement bazo travailler na Joseph Kabila. Tolongoli kaka parti à Martin Fayulu. Mikolo yo fulango bachango wapi? Bachango pembeni ya stade. Solo ako sakanate. To ebite soki André Kimbuta kufi ou bien zana bomoi. Bandeko balandi lelo tozali na esengo ya kofongola émission na bino mokolo malelo. Makambo eze belé ya kosolola parce que makambo to solola ki na 2017 esila kite yango to continue na 2018. Tozoko banango boye ba peke 2018 ezana makambo nango ekoya. Mosengo abengi ba dirigeants congolais ba médiocre. Alors les médiocres dégagent. Pourquoi Menda Zolela? Ba sinistré Yambula. Bato ba kufi kimbuta lobeza ba gouvernement te za gouvernement congolais te eza parce que ba congolais balingi kofanda partout. Place ba fandi wana ezesika ya kofanda te. Est-ce que un gouverneur de la ville autorité mboka kokoloba maloba bongo libosa peuple na ye après avoir subir ou bien kozwa
donc il peut perdre batou na kata ya famille pe babiloko. Tsunami na kata rassemblement. Gabriel Kyungu a rejeté Moïse Katumbi à rejoindre Olengankoy, a yambi Olengankoy. Tokomi wapi. Rassemblement ko panzana. G7 et Koufi et comme G5 ou bien G7 ou bien G6 ou bien G5. Tala makamtoro solo la na émission na bino mokolo malelo auto fongola ngolo na 2018. Liboso langa nazali na mopanzi sango molobeli analyste politique mwana mboka Saint Thomas Mbote. Bonne année. Bonne nzoto fêter bonne année malamu Tomabe. Bon, malheureusement pour moi, na Kokara en fait été, puisque d'après compréhension nangai, ceux qui te remis na bonne année ngam na poussa na peine na liwa na éviter na fêter liwa na nga ou bien na fêter naissance nanga. Donc moi confusion mo rezalaka na d'où je suis en train de voir tel que zo comme ceux commis tout moni, mais nazana c'est mon pena ya ko festoyer et d'ailleurs comment na kokaki ko fêter bonne année au moment où Congo est endeuillé. Donc ceux qui ezaki na ba même sous to ba congolais sous bazaki indifférent na bandeko na bango tamie mais ngai na monaki na compatir na ba o bazaki olela na lela ki na bango ba o bazokaki parce que omoni biso bonne année il y a 2000 bonne année il y a 2017 tokotaka ngona moi Jean Morobo minime, c'est-à-dire que j'ai signature et accord il y a Saint-Sylvestre d'où makile tangaraté mais bato bakotaka ngona moi morosité Morobo, mais c'était quand même bien contrairement à la bonne année 2018 de François yomoko na habité, mais moi je laisse les gens na kati évangile na ngai rondeli azo yaki lelo pe ko profiter na micro na yo na féliciter ba onyo so bandemela ki évangile ya Saint Thomas. Je crois que ba continuer na persévérance, bazo continuer comme on ndenge nga na ebisaka bango que au délai ya maloba tozela tomi monela c'est qu'on a vécu le 31 décembre pour na tokota bonne année na RDC. Je pense que même ba médias internationaux balobela ki na fait au moins 3 pays oyo peut-être moko na ko bossa na mezaki RDC na Iran ba pays et lobisaki makasi na entrée année 2018. Donc na fait quitter. Merci Saint Thomas au fait quitter événement malheureux les cas qui na kati mboka na piso bandeko balanti marche le 31 décembre. Le gouvernement congolais a lobby bilan 5 morts. Porte-parole à la police à lobby bilan il y a naïe et zalaki négatif, donc ba mort bazalakité. Disons le numéro 1 de la police général Kassongo a félicité Moussala, il y a la police soit sali sur le terrain. Moussala on a félicité parce que ba bomi batou pour naïe ou bien a félicité n'engue ba maîtriser marche pour na bango. Où sommes-nous? Après marche, Batbakoufi, Mosengo, apparition, il y a archevêque, il y avait la Kinshasa, à Salim, message moko, il y a espoir, message moko, il y a attaque contre le gouvernement congolais, le médiocre dégage, bah médiocre, on a ici la mer Mende. Saint Thomas, oso analyser message, il y a Mosengo, Ndengenini. Bon, message à Mosengo, les analyses, moro pena comme tel les rosala parce que et ça le rôle à baromo basango balobara wazali na mato ya royoka ayoka. Moi je pense que message à Mosengo te mutezo refléter réalité d'après moi parce que Mosengo je me souviens encore en 2011 à Sarara déclaration et à vérité désir donc Monique babalaya ngope bakunda ngope salarien. Mais il avait tourné à cette époque-là. Il suffit que Batouba se souvenir pour Mosengo avec l'église catholique, le niveau n'a pas observé l'élection 2011. Pour Nabango, et c'est qui m'a gagné et puis Zaki Kabila a rappelé la majorité à l'époque où Namonaka Varis Bochab à l'époque ministre intérieur
loba maloba mabe na cardinal pe ya comme loba na cardinal que cardinal a sande ba de vérité comme si c'est cardinal qui avait menti à cette époque-là. Donc ngai ba déclaration mosengo tant que sera lobby na moni ba balayango na force on a ebsaka yo contre la Congo et zaka ba militaire na ba policier et bango ndenge bazawana ba déclaration na kutu bango ba yoka na bango ngote ba revendication yo sopolo ba ba yebi na bango ngote ba constitution na armée na la police ba yebi ngote ba loi ya mboka ba yebi na bango biloko wana te armée na la police vivaka na ordre bazana ngo ezaka maintien ya Joseph Kabila au pouvoir na RDC en dehors ya mission na armée na biso na la police baka na mission musu basala raté puisque bango baza différent na ba armée na la police nyonso ya monde armée na la police ya monde par exemple la police na monde musa nango zaka kokengela bato na biloko na bango et ba militaire musa na bango zaka contrôler intégrité territoriale mais soko tali pa na biso na armée na la police les deux missions na ba zo faillir makasi mais soko tel côté baza très professionnel et zaka rapport na métier à Joseph Kabila na pouvoir côté wana na ebisio ke atangongi baka ke ba robimsele ba bombe wana pena na ebisio wana pena ba se déchaînera na ndenge na no monate d'où mosengo ata lobby d'ailleurs ici fait mona yelo bela bango le côté kutu ba militaire ba ebite ke cardinal la loba na bango bon puisque soko landa traité bango ba barbare ce qui on avait des officiers réellement officiers c'est que il fallait pas se remettre en cause mais au moins se féliciter que non félicitations on a fait un bon travail des professionnels et quel est le travail ça va se féliciter ils allaient ba paisible citoyen ba veuve ba coco ba maman ba papa ba jeune en pleine prière ba beti bango ba lacrymogène ba bomi ba msusu ba botoli bango ba bien na bango ba téléphone na bango ba mbongo na bango donc na Congo ba cardinal et ba valeur il y a que les militaires et les policiers qui sont les rois au Congo. Voilà pourquoi ba te belé peut-être na monde ba baraté il faut ba ya ko visiter ba ya ba sala ba documentaire amine ne ba ozala surpris que na Congo policier na militaire bazaka ba roi et puis baza ba chef devant ba civil preuve ba policier na ba militaire population congolaise et bien bango ba mikondi et non ba kengeli na bango donc cela montre à suffisance combien c'est eux qui décident et qui détient tout ce qu'on a comme légitimité na RDC surtout il y a pouvoir majorité et zako exercer alors toujours na biso tout ba cour et événement tout monde oui, là, bras de fer, il y a un cardinal. Il y a un qui va gagner à la banque. D'habitude, c'est la première fois. Stade de Tata Raphaël, ça la messe période, au moment où Stade de Tata Raphaël, en réalité, ça a œuvre catholique. Mais, donc, on a évité. Pour l'instant, le rôle à Nazana, on a préjugé nanga soki au monité condimate. Pour le moment, c'est Joseph Kabila qui est là, président de la République, au-delà de tout ce qui s'est passé. À moins que Batouba Baba le balanga te. C'est Thomas Okosi, et Zabongo te, na minitio yo, Yazana Esute qui décide, qui dit quoi, mais il y a que lui que je vois, grâce à soutien, il y a des militaires, des policiers, puisqu'en dehors de Nabango, en tout cas, on a évité qu'il soit au salaire une minute. Oui, bien, bien. Par rapport, il y a analyse aux Sala Saint-Thomas. Après le départ de le fait président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, Azaï Nabon Moïté, Moutou a réussi à mobiliser Batou, l'église catholique Azate. L'église catholique a mis ici Batou le 31 décembre pour revendiquer accord, application effective, il y a accord. Maintenant, quand vous condamnez les propos du cardinal Laurent Mosengo Passigna, que les médias dégagent. Moi, je pense que aux hommes que déclaration au Asalaka na période il y a 2011, tant que vota que Etienne Tshisekedi, na déclaration où tu ça c'est un peu différent. Quand même, il faut améliorer propos par rapport à ça qui est en centre. Oui, oui. Merci François. La ligne va tout voilà, on va comprendre. On a comprendre. On a traité qui est condamné.
pourquoi cardinal non on a condamné te na rappelé que la première fois te cardinal a ça la déclaration mais sous ce que toi ça là que RDC a propriété privée te au tata na yo atikela yo que yo za la rara a ça la déclaration est belée hein donc oui bi et le Congo la mona kana ya kana rappelera souvent que biso ba congolais à part culture et oubli to kana lo msu to kana ngote na vie na biso et tous les spécialistes ont s'attaqué quand on a fait. Et là, on a bien cause de bêta quand on a moi été. Il y a un moni makamuna biso et qui est bien té. Moi, je te dis que depuis que cardinal Mosengo a comme cardinal, il y a Joseph Kabila bayo kanarate. Ça, moi, je te dis la vérité. Puisque Koko Mané cardinal les a dit na sentiment Joseph Kabila t'es mon frère. Et ici fiota la depuis période on a tilelo. N'importe son santarandengeni église catholique bazalaka na régime. Donc lelo ezaka makambo ezalaka banteseda banda kala ebimi libanda o batunyo sosioko bakoki komona kambia même bamsupela bamona namte mingi bandeko bazana majorité puisque omoni bandeko bazaka na majorité présidentielle ndenge tobenga ngo lelo ata bazaka na bango na légitimité te batikelka na légitimité na bango na basoda na ba policier ndenge mona bango wana bango babundela mboka te wana mafona ebiso vérité bango à part Kabila bamona ka ilo msute bango c'est Kabila ou rien et voilà pourquoi mona ka yepa pesaka bango concept il y a 100% raïs n'habite so ka c'est biso tout ndenge to photo travailler tout marcher selon volonté nae et puis ça se passe comme ça depuis 2001 et ça la communauté internationale a marchera selon volonté nae et ça la biso population to marchera selon volonté nae ba tout ato gangi suka nango beaucoup marché car selon Imer na volonté il y a Joseph Kabila tant qu'il y a ba soda na ina ba policier na ye ezan eloko moko te e ko fléchir ye puisque ye aza biso doit avoir ba bouclier o yaza na bango akangi biso en otage de ce qui mutoyer loba o ya on négocier na ye et on demander ba condition ya kopesa yo soko boy ba condition lui détient nos vies à tout moment il nous tue et soko sali bilan depuis 2001 lelo on est tué plus qu'à jamais comme jamais auparavant. Et c'est au vu aussi de tout le monde. Nous voulons un Congo de valeur et non d'anti-valeur, a déclaré Monseigneur Mosengo Passigna. Saint-Thomas, mobilisation et Église catholique. Nous avons mobilisé la population congolaise, en particulier peuple quinois. Est-ce que l'Église catholique elle-même, l'Église catholique, a une force il a qu'à faire partir le régime ou tantôt occupation à Afdel? François naebisio que l'Église catholique a un vrai conquérant et à l'État congolais. C'est-à-dire que peut-être l'Église catholique a une structure bien organisée et à contrôler la RDC que l'État congolais. Donc il est capable de tout. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, n'est même pas en termes de mobilisation. En quelque sorte, il y a ras-le-bol. Il y a un évêque congolais. On le loba oye comme on a keno. To bombi pe mingi. To boy to kangam noro. To la kisarabatu soba mona kamabwele ke la rabiso. Je te parlais du solo et accord de l'Emer. Eza makambo batu nyo soba ebi. Mon frère. Bako sakayote na fongola ba congolais belé ma miso ba otalanga na matoi boka bilo mo ba ibsaka biso moni ba rwandais bazana mboka na biso pe pa na bango espace ezate te eza lokuta ya ngala ngana za nga Saint Thomas. Ce n'est pas un problème ya espace, problème eza ya ba multinational nde bazana besoin ya ba bomengo na biso et puis ba bomaka biso ba kendaka sous couvert ya ba biloko na mike. Nazo renvoyer batu nyoso ba otalangati. Ta botala ki tour ya Rwanda ya ba vélo wana. Nde bomona Rwanda bomona partout ça ka plein batu ba vanda kaka. Espace vide déjà na Rwanda. O batu ba ko vanda. Non, eza ba mensonge na ba moquerie. Maintenant, vous vous imaginez que le monde entier ba côté complot ba exterminer peuple congolais à travers Batouane pour na ba multinational ba se retrouver. Voilà pourquoi vous si quoi le lotalana bisona bino na ba Congo to vendre to lobaka catholique pas pour toi diriger le monde le papa renvoyé na communauté internationale bilili
va traiter l'église catholique na Congo. Yo qui communauté internationale les salini et kosolino et puis bango ba et puis il a un conseil de sécurité sengi sikoy et lobby sengi dialogue avec politicien comme si baza ba avec les bamona ki teke ba congolais ba otaki ko sala dialogue ba ko rebimi mais ça na kamo ko boya ko appliquer ba corona normalement ce que bango ba bi ba bini il faut dialogue. C'est là où ba secret nyonso ekobima malembe et dialogue on est toujours protéger leur système avec leur acteur principal. Ou bazo tromper biso chaque fois on a ba sebno neti balingaka été balo bisane ba discréditer mais en réalité il y a que lui. Les jours ils vont s'étonner que yeli sous-souté François Kabila aza fort car pas na biso ba toto zanga manduki ndengo mona ka Alexia ki force wana mais côté mususu wana za forte na ebetela kabino lisolo ya arrivé ya niki ale awa po bomonaka batikaka Félix Azalaki triomphalement à Kinshasa, ce qui n'était pas le cas na Katanga. Donc, moi je pense que l'Église catholique a sa formalité, mais les multinationales vont toujours dévier la situation de l'Église catholique vers les années 90. L'Église catholique a tellement qui kakaboy. Abondé le peuple congolais, Makambope est là. Mais toujours les multinationales qui contourner la même église catholique pour y entrer à troisième fois, toujours avec le cardinal, à l'époque, Monseigneur Mosengo, où il y a premier ministre, où il a favorisé l'entrée, il y a un Rwandais dans le Canabiso, officiellement, les militaires, les chars, donc, les services de sécurité, il y a un régime à l'époque, les dignitaires, les sinabangona, banana, biloko na bango, tout est côté na RDC, c'était vers les années 94, parce que les autres, tout le monde a tout ou nani rwandais bangonde ba isko na 97 mais avant c'était le out maintenant ba out bokoye ba bangonde parce que ba out bango ba ndenge moko na biso il se passe beaucoup de secrets là-bas à l'est masolo eza kuna François bazoni nga fongolela yo yango te bali nga pe yo yeba yango te mais l'église catholique le rôle ya zaka au courant à contrôler tout amoni ya bae na puisque azape na ba congolais na kati kaka ndenge monaka ba nani yo ba malula na tana bango vis-à-vis la colonisation, bah tellement pour la indépendance, pour moni, bah tout basta la confusion, bah quand ça Église catholique et ça officiellement l'État belge. Or c'est le contraire parce que Église catholique bah travailler ensemble dans l'État belge, bah partenaire, parce que l'État belge tant bah peut ça RDC Congo pour coloniser. Peut-être que les Églises catholiques à Zalak, à contrôler déjà bah structure ne belé. D'où il n'y a pas à dire que Belgique Moroboué azana likolo ya église catholique était na tinda ba congolais bele bata la film bakanja oyoka longanga zo bisa bakanja ke nyama ya mompe c'est-à-dire que ce n'est pas tous les belges qui sont des catholiques mais naka ya mboka na biso église catholique a un rôle munene ya rejouer surtout quand il y a des valeurs mais l'état actuel toujours vivre une version des valeurs où allons-nous? Saint-Thomas, la libération du Congo, l'église catholique peut mobiliser, oui. Mais pourquoi l'église de réveil bâtit l'église catholique à côté pour le pasteur congolais, lobby que la politique ils ont intéressé Bangote. Cette fois-ci, mot d'ordre quoi il a mboka nyoswa libanda et pas ba diaspora lobby pasteur Banyata les sous na bamboka o bango bazalité pour évangéliser ceux qui va rejoindre l'église catholique Saint-Thomas par rapport il y a décision on a ba diaspora bazui yo en tant que journaliste en tant que chrétien en tant que membre en tant qu'analyste politique ozo juger ango ndengeni non en tout cas décision ba diaspora il faut na juger bien parce que ça va moyen na bango ya pression. Et puis bango l'encourager vraiment ba diaspora nyonso oyo ala la nenzalate kolia eza facile ko tamboleza facile ko zala na mutu keza facile alors ceux qui bazui ba décision ndengwana et ozala ba décision malamu mais en même temps na ninga ki pe bala mukana anglais mususu eza nini bat bazo détenir pouvoir na Congo ezali ba gouvernement ya ba pays au bango ba vandaka bango batanga kana bana na bango batanga kapena bana ba ministre na ba bana pe ko kanga bana ba ministre na otage ba isa bango non avant de libérer bana de mettre tomona
Kabila za na soutien na pouvoir ba ça la dans l'immédiat côté ba ba kendaka na yango côté solution zate parce que ici tant qu'on va conseil de sécurité ka ça ka banane ça na ba membre permanent ba ça na droit de veto na lobela ko que pouvoir ya RDC Joseph Kabila nenga vandi wana c'est les États-Unis François en dehors des États-Unis za na mususte to solo la ginot ane passé na que na bi au mon États-Unis ya lobinini aboyimbela nyonso ya peuple congolais ya kolobake le 31 décembre 2017 fin masolo ici là États-Unis ya boy ya lobby élection 2018 c'est né bimisi calendrier 6 décembre 2018 conseil de sécurité appuyé ya ba bino bonga mapona élection mais élection ba tinda ba congolais neti ba tabeza élection anani mutazo organiser Joseph Kabila yenda simbi armena la police ezo boma ezo talate ezo beta ezo kanga ekipakate c'est que la communauté internationale de Congolais non beaucoup d'une élection kana ba on a seni moko déjà ba audio ya secret bima biloko tout en crédibilité zate momuni ba biba bino que non beaucoup na ba élection 6 décembre ça dit que ba PC sous une année à ça là toujours ba application ba méthode nae turo ba guerre moko ko mati toko ma ba juin ou tukuna ba to ba biloko moko bima momuni susu abimi susu abino seni moyo organiser élection zate bah oui, ça calendrier ou c'est assez baba ça sous date et nous tous nous sommes censés faire Hollande bangoudou et ça États-Unis nous jouer na biso parce que ça profite na ba multinational ou baza ba membre na bango ou bazali kili awa na bige batum sala na bango ko boya mais bango mo bazo mona nde na ebisa ki OK Ndeko François ndengo zo mona Monisco na régime ya Joseph Kabila baza batu bayokana basi basila ba légitimité bango mibale mais bafana na pona ko bakisela na mandat mais basa la biso complaisance ko sa biso neti balinga na te mais ba marcher kaka ensemble chaque jour chaque temps chaque moment baza main dans la main et tant au monde qui bazo côté na ba congolais na ba église catholique quelques tentatives avec quelques bakara au nez aki monde ba bengala ki bango ba siplier bazongi na bango on dirait armée à monde te donc bah venturier bah complot contre le peuple congolais. Merci Saint Thomas Bandeko Balanti Bozali. En direct, il y a EDTV, la voix de la diaspora congolaise. On est ici, Nakati, il y a Studio Teresa. Toujours solo la masolo ya mboka parce que Congo na biso ezalaka kaka. Congo oyo esengeli to zalaka lisu likolo ya lisu. Lelo nazali na esengo ya koyamba Saint Thomas. Naye tozo décortiquer makambo nyonso oyo ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo avec le gouvernement et l'église catholique. Saint Thomas Tokota si je me souviens Kinshasa s'est réveillé ce lundi 8 janvier 2018 au rythme ya Day national Binono Soboyebi. Lundi, gouvernement provincial, il y avait le province à Kinshasa, à Kendaki, ko salisa bande kona biso o nyoso babungisaki bande kona bango mukolo ya mbula oye nokaki makasi na kati ya Kinshasa. Ba site zaki ebele na makelele kota bandale na Kingabwa par-ci par-là batu bakufaki au total 48 morts. Bilan officiel Oyo RFI alobi lelo na tongo ya lelo et le gouvernement provincial en tête André Kimbuta kindaki ko salisa ba famille wana na ba frais ya funérailles et ensuite Bruno Chibala disons le chef numéro 1 du gouvernement central YP Akitaki sur terrain pour la situation pe koye bandenge nini à quoi apporter soutien à bango ya gouvernement central. Saint Thomas batu bakufi tozali na day national lelo et aussi la lelo mardi pona yo ozali ko analyser ndenge nini est-ce que na moment oyo ba congolais bazali ko réfléchir na ndenge situation mboka ezali est-ce que pe baka bongo koki ko koma oyo gouvernement disons gouvernement central a condamné à lobby faute ya bakinois parce que balingi kofanda partout. Merci. Et puis profitez pas on a présenté ba condoléances nanga na ba famille nyoso bazali éprouvé ba congolais vraiment chaque jour vie ezali sacré vie humaine ezali sacré alors autant à chaque fois tu perdras souffler de vie et ça d'abord affecté ba proche et puis disparition na brutale. Imaginez mon tabélité
Sololi ndeto solola nayo lobi babi na kufi na mai yango mai mbula pokaka mai baboya kolukela ngo nzela namoni bakepesa bato bambongo o bakufeli bambongo tebi bamontate na yebite soki bafamille yango mpe baza bato na bango baperdre bango baza ekiva mbongo bapesi bango c'est bien bageste akopesa bambongo mais webi balobaka gouverner c'est prévoir mais régime en place eloko yango o bango na monaka bazalaka ko prévoir ezaka ka maintien ya Joseph Kabila na pouvoir en tout cas pour na wana na mona énergie ya ndengwana te bandeko ba déployaka muto akosa ote babimaka tapa l'idée mais est-ce que ezali première fois baka ya ba inondation ya ba mort et salé en tout cas eza monnaie courante d'ailleurs dans la période yambula ce qui veut dire que koyoka na komona wa salemi donc faut tous s'attendre à ba mort sous les jours à venir parce que eza na place moko te mutu moko na Congo avant daka l'état congolais azanga koyeba. Imagine toi l'état congolais azalaka takuto bosolo na bino makamsusu me papi na bino bosala insurrection to bolinga bo comploter contre le régime. Donc baza censé vous aller partout pour surveiller maintien régime na bango. Deko François soko landé batu nyonso bakufeli okuta bango il y a l'état pesa bango babisika wana na ba droit na makambo nyonso. Preuve soko landeli okuta snela kenda ko longola mbongo nae Régis des oies qui n'a mais comment Kimbuta arrive encore il y a condamné Batouana au endroit où on est sous endroit Batbako Fandaté par-ci c'est par là. Oui c'est normal Kimbuta fa condamné Batou d'abord bango bapona été Kimbuta a ponama la corruption a corrompu ba députés provinciaux pour azala élu député. Et aya qui député newana yepa asala maintien ka net ya président de la République de toute tentative à rolongola et tout faire on mbongo faut pesa bino mbongo po bolongola été tout faya ka condamné bango a kokotika la ka compatir na bango te preuve na Kinshasa bespace za soutazo te ka partout na partout fiki ni kuto elingi sila donc ce sont des gens qui sont sans pitié balaka na souci à administrer hôtel basaka na souci na bango te omona yo mona basolo okateki bakunda batu mipiko ezaki na Kinshasa te na ordre hôtel de ville te okateki bakunda batu mipiko na maloko kozala maona bino ndenge nini ici fi omona ndenge ba congolais ba vivaka na kin c'est-à-dire que na domaine na yo mona ka kin fonctionnera bien selon pe bolo ba gouvernement provincial la honte encore parce que Kinshasa eza gouverné doublement par gouvernement provincial, par gouvernement central, mais il faut voir. C'est-à-dire que le gouvernement oyo poye ba makasi nango eza ko réprimer na ko fout sabatu ba taxe na makasi. Nde place au centre ka na gouvernement. En dehors, ya bakawana to kana gouvernement ta. Puisque batu la plupart basi basuka ba ebarate à quel sens c'est voué. Nde na gouvernorat nde wapi. Donc pas été. Mais au moins tous les madialelo au moins bana on a bakufi baza ya opposition te hein bazaka ya opposition te bazaka ya église catholique te baza pe kaka ya rassemblement te baza pe ya lusha te ya ba filimbi pete ya baza pe pa na ba Mike Mukeba ite soki ya bandeko Eliezer na ba Daniel Savter na ba Serge Kabongo te mais baza bana ya ba congolais donc nous devons faire la différence. Parce que moni batu batiki bomoto batiki mboka ba kufela mutu c'est-à-dire que au lieu de bundela mboka batu ba bundela mutu or l'homme va passer et le pays va rester mais ce que moni batiti da ba dirigeant na biso wana ba bundela ka président Kabila population ba lingo bundela ngote Bruno Tshibala vous a dit lors de son investiture que a epona social na ba meilleure élection bozotu na été wana maire social dazo yango na komo kabolela la population. Dans ce contexte là bi social ya peuple
akiti na terrain pour ayer ba situation nini bande qu'on a biso na ba kufela ke mais je me la situation par rapport ou bien le bosani façon tout nango donc akiti po ba situation bande qu'on a ba kufeli ça dit que monde entier lobi que ba congolais ba kufina ba éboulement na ba inondation en même temps tout na susu d'ailleurs à propos des nationales mais comment ba wele li kolanda ba date ba no rassemblement décrété PD national mais où ils a suivi moko ba suivi c'est parce que rassemblement ba décréta que dé national pour bato bakufa le 31 décembre bango bazolinga ko reconnaître j'ai senti ba contradiction de l'autre côté la police ne reconnaît avoir tué personne et de l'autre côté c'est le gouvernement qui compte au moins autant de morts et de l'autre côté les morts qui sont comptabilisés les 31 bakufa li makamba marchité ozo sentir cacophonie moko bona bato moko boye bon mo se moi lo bané médiocrité na mensonge te bato mode ya gouvernance na bango e vandela kaka lokuta andeora lokuta esate passeport biométrique ba ki ko sana ngo biso ya ba Namibia ya ngwane bimi $16 Namibie passeport biométrique $16 bon biso la population la plus pauvre au monde et les pays les plus riches to bazo fout biso passeport soki $250 mais Namibie wana aza pays plus riche mais babita na wana bana mo ba standing na bango bien mais faut ba so ba passeport biométrique na $16. On est dans quel pays oh ya diwa. Merci Saint Thomas toujours chuter petit à petit dans l'émission ya mokoma lelo mais avant tout continuer tout côté na sujet à Souka comment André Kimbuta arrive à gérer la ville province de Kinshasa, ville où il a tellement monene poubelle partout na kati ya ville province de Kinshasa. Ba coin nyonso bandeko balandi. Poubelle pe ya mukiete na centre ville. Liboso ya stade de Martyr. Ba tieli bino ba poubelle. Ba poubelle wana eza po batu bazala envoûté to po batuni. Donc na ba point stratégie nyonso ya ville province de Kinshasa ba tieli biso ba poubelle la minene. Alors quand le premier ministre Bruno Tshibala azolo ba makamba social mais papa social il peut zali propriété à ville comment on peut ça ba congolais bilei on peut ça ba congolais mbongo bafuta malamu mais aussi longtemps environnement au bazali sola ko sakalate Saint Thomas comment vous commentez situation à ville province de Kinshasa poubelle comme partout. Oui, situation à ville province de Kinshasa poubelle comme partout bon et ça et bandi les lots ma poubelle est partout na Kinshasa et na renvoyé batuba zongela artiste musicien JB Piana Binada Musovere Motopamba Kinshasa ngoya te papa oyo et comme kin poubelle maintenant na yebi ke tour na moni bomoni ngo remeli bino na bazolo ngo bomoni ngo rola excès mais ils ont profité d'André Kimbuta parce que yo soko zalaka na kin réellement François na ningo comprendre bande ko ba dirija biso ba na besoin bon population mais baza na besoin bien-être la population te ou vérifier tata na quartier na bino mona raté koto zalaka pongai na ça va tout ba na kin pe des fois ba tout ba recevoir balanda ba émission na yo chaque samedi na tongo na ba boutique na bétalage ba policier ba siat na ba souciat ba lekaka ba kongola mbongo et ça répond à salon mais bon on est dans rapport ba ça la salon mais bon on a bango ba lien na bango ça dit que so pesi mbongo fongoli na parce que moni culture moko tikala ndenge zaka samedi salon ba nini ba activité banda 10h 9h maintenant culture etikala maintenant et ba tumsusu bazo zélé rona pas fongol mais la plupart des cas est qui parasouté parce que bo fongoli na bino tongo comme d'habitude. Et pour pallier na nego fongoli, au fouti policier 200 francs. Aleki na ye, yo zuka salite no tcheka liboso na yo, soit tu tiens na caniveau na yo, soit tu tiens le no yo lengeli. Et ça se passe comme ça. Et toujours entretenir salitana chaque jour bisognos tout na sens wana. Maintenant, na yo kaki que population congolaise aye ba gérer ba salité na ye. Mais c'est faux parce que population congolaise so bolibo fouti ça y est. Par rapport à la salité, je pense que le rôle de se soumettre à chaque minute à refouter. Et ce n'est pas dit que bon peut et un train de salubrité bimaraté. Bah marché nous soit quelque chose bazarana bon mot va kongola bango ya salon. Mais salon wana bon wana qui ndaka na salon ote qui ndaka na poche abato.
Salité oyo mona na makasi pona nini. C'est parce que bandeko yo mbanga ebele bagana bango na mamsalate. C'est parce que l'Union européenne est qui. Tant l'Union européenne est qui, ils allaient qui. Oui, puis période de francophonie en 2012. Qui n'est comme une façon, hein? Avant francophonie, na linga bazonga. Ba cantonné au wapi. Travail au wapi. François Hollande a ya Congo, Kinshasa. Il fallait au moins la mobilisation. Comme l'Union européenne, à l'époque, on a un partenariat Nabiso, et ça s'est passé très bien. On sentait que bazo dégagé, bazo évacué ainsi de suite. Parce que l'Union européenne a aucun dénaï. Tous ont une souveraineté Nabiso, n'a que nationaliste Nabiso. Et les résultats, il y a bana qui pas vu tana simo qui mbango. Yango anat. O papa. Kasi ya papa ko so ba ibsa kabinot. Mundele tete. Mundela zagi Nabiso na l'Union européenne. Nazo rappeler ndeyot. On sentait qu'on respirait un tout petit peu bien. Maintenant, papa ko subabi te mindele na ba catholique beno rebene biso to za bana na ba date na bango lukuta na ba biloko na bango oyi pe bato na ba yebo balola makambo mais eloko na sepelaka na bango ba na référence te so ba ça la référence ba ya la Bible place na mona kabango pe na somo donc na ningi na yebisa bato congolais mingi ba séduit na maté ya bato na ya bato soki ba église des noirs wana na rappeler bango sous les loke bandeko nayebi ki mate ya musu ya rapobo kelengi na matoi mais nzambe ya ba noir à la raté. Il y a pas un dieu des noirs. Il n'existe pas mon ndeko François. Et en plus ba prophétie oyo kakawana. Donc batu moko boye babaloli yango au détriment ya prophétie yango moko. Ba privatiser prophétie. Prophétie mobimba tant que babeta ngo oyoka jamais makambo fidèle la profession na ke bikolo ya Congo ya Afrique ko sangana et ya okanga ba congolais na bombo simo kimbango tikala ko lobelo ko wana ta mais lelo c'est ce qui se passe na Congo mais les gens sortent disent que non les professeurs simo kimbango ndeko kisami et pour séduire les gens yo zo mbongo na yo mais pourquoi simba micro tika micro za ba mindele utiliser canaux ba noir pour ba beto yo kabien non on se moque de qui. On se moque de que l'Union émission na oba en internet. Internet est un mindele. Non. Soyons sérieux, Ndeko François. Donc les gens doivent être sérieux. Au beti masolo, référence au la Bible. Oh. Mais toi tes écrits sont où? Toi tes écrits sont où? Mais moi je dis aux gens, ils doivent ouvrir bien l'œil. Dieu n'a jamais menti. Nzamba ko sakate. Puisque mon isoke na Bible okuta parce que le Pharaon, Mokuti, en face, Pharaon a vendu Moïse en face, donc, ce qui veut dire que, à un moment donné, Satan peut se déguiser en ange de lumière. Aïe, Azala séduire Bino pour désorienter Bino. Non, monsieur, cesse de mentir aux gens. Biso période de tout ça, si on a RDC. Et sa période, il y a Saoul et David. Les gens voyaient comme si Saoul, de mon compte, pour mon armée dans la police, il a pas naé. Nous avons rétablir David déjà roi. Donc, il y a qu'un Babylone qu'on a, mais il y a des pieds sur terre. La police et l'armée font la mise parce que Saoul a commis déjà aucun. Té, Nazolo Banamutazo Sabato. Que Ndekomoko Kingani, Yendenga Zawana Fazalana 2020 Kingani. Et ça est biloko simo kimbango alobaki on est na zobo ya na biloko wana nga na lobi non atika lokuta po babiloko nyo soto komo na RDC ça puisque bango bazolinga lokuta mingi mais faut que tout ce monde commence à dire au moins la vérité aux gens. Merci Saint Thomas bandeko balandi to comme presque na suka émission na bino ya Congo ya nani émission moko ya top Oyezolanda partout par ba congolais to lo bagala ba congolais so bazolanda biso soki bolingi bo zwa biso ba numéro eza affiché na c'est ya écran to pe bokomeli Ndeko François au côté na Facebook comme François Kula oko zwa biso par rapport ya ba question oyo moni to ngai ko tuna ba invité to tuni bangote rapidement simplement tsunami ekoti na kata rassemblement kiongu kwa kumwanza abwaki si Moïse Katumbi ayambi olengankoi o bango babandai koboya babi aza président sen sate akoki kozalate et à la fin de compte G7 bayambi Moïse et bayambi olengankoi comme président sen sa babi bakoki kosolana
Mais Baba a démenti à l'Obi en tant que acteur politique, en tant que président Sensate. Analyse ni nous ça par rapport il y a embrayement tsunami aux allées kokota petit à petit na kata rassemblement malgré bazo bomba. Merci. Moi je pense que ça surprise te. Tout à l'heure qui n'a n'est passé la conférence de presse, il y a président du rassemblement Félix Tshisekedi de François Ozalaki. Et Razalaki qui a la restitution, il y a rencontre na Barona Nikiale. Nazwaka Malobana Bosanité, Bandekobele Balandakanga. Natunaka d'abord Ndeko Félix Tshisekedi garantie à la communauté internationale, puisque na ebisaka que communauté internationale. Balingara peuple congolais te balingara des régime en place. Bobandaka na ba Thomas Pierrelo na ba Ris Fengol na tata na yo Monique lelo kaka Joseph Kabila mutazo rebondir to boy yozo exception que tokende 2018 transition sans Kabila kaka ndenge bo exception na 2016 mais tout le monde en 2017 Kabila rebondir rien moko comme mettre rédigé to boy sous 2018 garantie ni na confiance nango confiance au yoza nango oui façon répondaka mais en même temps on a posé deuxième question nabi mais Ndeko Félix n'est-ce pas que au sala le rôle à tata na yo abengaka bato abito sangana toza boposa sala rassemblement lelo ba fouti monnaie de Saint-Géo yo akufi bongo souci yoza nango pona Congo za cirque bande kono ya rassemblement ba vandi awa bazana même souci na yo obe bango baye ba vanda kawa Kabila monaka bango ke bazana yo après débaucher bango ya le baki akola na traîtrise et banda bomwana akolembango te donc la question qui me pose lui n'a qu'à supporter parce qu'il y a un débat qui a que abanda on est maltraité parce que dans le baki en émission na OK ba te belé bazar rassemblement bana bango pour un changement te na tangela ka ba gabe chite ya wa souviens-toi oyo ngana mona ebisanga ka ane Tshisekedi te ko sekate moi-même je suis sérieux quand je dis ça et les Kyungu c'est normal il y en a d'autres qui vont encore partir. Le problème c'est quoi? Batouana bakana ba membre te na ba parti na bango la plupart ba président ba ya ba parti à rassemblement wana. Ba membre ya rassemblement ne belé ba président wana. Bazande na ba parti na ba kombo nengo tondisa bango ba photo ebele belé nengo mona kana ba bisika ba siège na bango wana. Mais soko tali bango oka ba soka bakangi ba ligue des jeunes ya ba parti wana na régime. Soka bakangi ba ligue des jeunes na ba parti wana ya rassemblement. Ba membre la ligue des jeunes na bango soka bakangi bango. Osoka bango basala kabeko donc eza ba parti moko boya mike oyo kaka mingi président mtayebani soko landi yango yebisa tangala nga ta 10 personnes ya parti ya Kyungu akomwanta oyo yebi na Congo tangela nga bakombo na bango yebi na tata bato batala biso ba yebi na bango te ba yebi ka Kyungu ye moko souvent maintenant avant Kyungu basomba bo mona kiteke mona Kyungu Kabila utaka kosomba na 2016 na ba début wana je pense na 2016 quelque chose comme ça. Moi na Kyungu moko. Non, avant ba clôturer, ba signer ba accord à Saint-Sylvestre. Moi na Kyungu, akataki pa ba Kabila. Ba tu yoso ba bosani. Alors, qu'est-ce qui manquait maintenant? Tata pe akatisa. Et vous voyez binonyo stunanyo yo katebeka toto. Le là comment mto Kabila te. Alors, l'obiso qui par exemple on apprendre que Moïse Katumbi akatisa pa Kabila. Après on a ba nakoka mona ba non Moïse Katumbi penza. Non, moi je ne suis pas là. Oyo monaki et les cas qui na Lubumbashi entre Félix Tshisekedi na Kyungu. Ezaka ke mwana batu ala kisaka bango sincérité na ye. Maebi ne bango. François na lingna surprendre yo puisque li solo yo ndeko Auguste Kabuya porte-parole à IDPS mukolo mususu. Na résidence ya Tshisekedi à l'époque bandeko oyo bakenda na bachibala ba Crispin na Balazar na bakenda kate et coïncida ki gabe chite ya yaki ngana za ko beta lisolo ya buso ba gabe chite ya na résidence ya Tshisekedi donc ndeko kisa ebisinga ini na lobby Saint Thomas président Tshisekedi puisque Roi Tshisekedi nano kufakite abi président Tshisekedi nenga za boye ba ambassadeur ba diplomate ici ba yebisa vérité que bandeko mingi ya ba opposant balingaka yete balingaka pe combat ya IDPS te bango souci na bango za IDPS kufa maintenant bayaka ko sala nde ba semblant et yé pa yebi yango biso pe to yebi yango bango bazo bunda combat yo so mona ba parti wana nyonso ba pronaka état de droit jamais bango ba prôner état de droit te bango esimbe bonga to le kanzela
ceux qui baillent un rassemblement rassemblement ba partir rassemblement c'est baliba ça l'action faut pas recourir quand on a jeune à IDPS bon pas quand on a battuté. Merci. Alors non allez-y. Merci pour yo tout une question. Donc plateforme oyo ba bengi rassemblement ezaki eloko moko Etienne Tshisekedi asalaki yango na ndenge opinion moko balingaka ko diaboliser ye balobaka yalingaka zara ye moko yalingaka zara ye moko Tshisekedi oui ba kosela nga makamna 2011 oh Tshisekedi il fallait candidat commun maintenant ba ndeko basangana ba bimisi Tshisekedi candidat to monaka MLC bimi INC bimi kengo babimi bake sulutani maintenant bakendaka kuna sirema balaka ba congolais babimisaka candidat ko mete bango moko ba welaka ko kende ko postuler mutu na ndenge naye ndenge mona ka bato baya webi ndenge nani olenga ko yazaki ko tourner na Genval on dirait Genval en ngota kende olenga ko na triomphal na meeting le 31 juillet olenga ko mutaki modérateur abenga Tshisekedi cathédrale de la paix et Tshisekedi wa Mulumba Kabila ko umela te. Ce n'est pas olenga ko mutaki traiter Kabila microbe. Ndeni oya ko traiter kaka dani propos ya cardinal ya microbe ya médiocre mais on va traiter microbe. Mais c'était faire semblant. Tout ça le roi to finga makasi. Ma réalité to ba to kuna ndo moni bango to tondi na bango na belé. Liste nano ici l'ité. Rassemblement. Yango nga na lobaka na bango ke basala makasi mais babo salelo ko morote. Opposition est un petit peuple. Opposition est un bangote. Bango baza ba ventriote. Mingeza o baza na majorité to monate. Mingeza no bomoni ba fani na biso ke baza ba opposant. Mais baza na bango ba opposant te ba opposant façade. Merci Saint Thomas. Tosi si émission mo komalelo temeze lengi na suka. Mais to koki ko kabwana boete ça pourtant on peut se le basuka dans 2 minutes. Proposition nous ont proposé na analyse nous so chiko sala a na maema so chiko loba a proposition nous ont proposé. Merci Ndeko François Nangaki nous na remercié yo sincèrement parce que moni à travers yo to sungi bandeko ba congolais belé mingi bazaki na mabunga mingi bazaki ko kosa bango mingi bazaki ko mbrie bango mais à travers a bazwaka souvent masolo ya solo lelo na esusu na réitérer solution na pesa à propos na lobisu lelo boye nyonso po simba tout s'attaquer na cause ezanine cause ezali accord de l'Emera. Moi je suis content ndenge oni est préconisé sous ce dialogue mais na ebsaka on émission na nabi naza ko senga na ndeko Félix Tshisekedi mtaza président rassemblement aebsa na officine ba diplomate nyonso kete dialogue ambalo yo toni to sala ngona Joseph Kabila te mais lingi to ngai na préféré to sala ngona ba généraux ya Rwanda ba généraux ya Uganda ba généraux ya Burundi na ba généraux oyo ba membre du conseil de sécurité balinga pe bango batinda parce que États-Unis pas akana kata COP oyo bango nde to solola na bango balingi nini po batikela biso mboka na biso parce que ce serait le vrai dialogue. Na rappeler bato que AFDEL est seulement à 4 personnes et les 2 Congolais oyo toyebaki biso no so bango si bakufa mais AFDEL lelo etikali batumi balé Deogracias Bugera na Bizimakara et bangonde bakolo force armée na la police ezana kata RDC et bangonde basimbi pouvoir. Alors il faut tout négocier na bango batumi baye bakati pona bande ko ba Rwanda wana oyo misusu baza soki ba nyamulenge batuti congolais de bango baza ko mibenga problème baza on a biso cause principale on bazo maltraiter biso bazo sala biso nyonso eza boye pona bango balongolela biso Mobutu et lokola balongolela biso Mobutu biso faut to reconnaître bango il faut to devoir bango yango moni Ndeko François kozala surpris te muto alobaki na biso to buna na bango guerre comme na Laurent Désiré Kabila alobaki la guerre sera longue et populaire mais yé commandant na biso en chef alingaki to bunda guerre yé babomaye yango bazwa pouvoir na bango du biso to wana elonga koloba te devant bango et si y a moyen kaka médiateur ya série abima tout ça la dialogue na bango et tous les pays na biso de façon to kolonga na problème en dehors ya voix wana émission est en archive et ça la bien na lobby bato ba s'attaquer na cause donc tous les problèmes na ba frère na biso africain wana ti toyebi babundela biso
balongolela biso Mobutu Mobutu akenda. Alors ce qui nous aura des Kabila zara sage à l'époque Tshisekedi atunaka topé sa bande ko facture baloba ndeko aboyaka lelo ya kufa biso Tshisekedi tuzo payer pour casser congolais azo kufa chaque jour faut compter nombre bat ba kufaka. Alors solution ya wana na proposer lisusu lelo et na pesa bato numéro na ngai puisque na yebiki yango nde bango balukaka 0900 630 160 0900 630 160. Il faut pour la solution Congo tout s'attaquer na cause mais tout tika trop s'attaquer na ba fait ça ne sert à rien tokotika la résoudre le problème te to bana revivre des dialogues un dialogue sans ici puisque boy pas que chaque dialogue ce qui va convoquer ngo majorité va nous préparer au somba banani ba rosa en face. Alors apprendre à laisser mais ndeko François ils a émission liboso il y a 2018 ba fait ça hein. Merci. Alors on a présenté bavé na ba congolais nyoso baza na diaspora o ba se senta rapena que baza ba congolais balingi Congo tout se dépasser au-delà ya matériel. Pour matériel tokuta kango tokotika yango mais Congo nde ezali vision na biso vie na biso ya bana na biso na venir ya bandeko na biso ozalaka na mbongo ezalaka ya yo ozana biloko eza ya yo tika ba critique na bato baza ko sala moi effort yo yakana na oya yo solution pour mundu ki no neleki munene mezobetaka na Facebook ana réalité tisiko yebomi mutute. Merci Nabino Nyoso Bandeko Balanti Bolanda qui biso na 2017 ou eza émission en 2018. Merci na Bandeko à Londres malgré bobenga rabisote tolobi ceux qui besoin na posa ya ko participer na émission oyo ba numéro eza na C ou bobengi biso na 081 36 26 166 topé bokomeli biso na Facebook François Kula Kula bokomeli biso soit boké na Facebook ya EDTV bokomi ba question na bino pe invité nini bolingi to yamba na année oyo 2018. Merci da bandeko nyoso boza partout dans le monde. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Congo Ndemboka